Mbula ya makasi. Donc, il faut que la mbula oyo ezobeta ya dadi abetisi mbula. Un homme spécial pour ma vie. Il a joué un très grand rôle dans la vie de Raïs. Voilà un peu de ma voix. Tout ça, on a le stade de Martine, les Betty et Sili Tobi Nakaka. Donc, manière de sur la souka, il y a l'accès d'Adi qui est Tolina qui est solo et en haut. Nous les bêta 4 heures. On a coupé là parce que Tongo déjà, il n'y a pas de pour la cour. Mais il y a des choses importantes pour le cabilo qu'on a. On dit bravo l'artiste. Voilà. Il y a des choses à coller, moi, aussi longtemps, ma décor, ma belé, ma Yves, ma Raïs, tout aux ala. Il y a une éprouvée existence, il y a Dadi. Tous photo tu tiens na katafar qui bébé à 2 ans bien pampers tous koko ya 92 ans na serkeye wo bande ko mama mo ya mungala sala kana feli na biso mama ona kombo na yebo kunjampela libo do isuka ba mwangu eteko pao mama wana bilela tango akonti na feni amoni batu batondi sa amona photo sa amona bemba bandi kolela apusani tango aboki lisu na katafari amoni photo a bébé à 2 ans photo a bébé pesi mawa mama bandi kolela nzambe na ngai nani abomi bébé angelo abato nzambe o bébé alati pampex na ye nani abomi bébé afinga kamoto te nani abomi bébé kolela mama mawe matar bite na kwa kulika boite na kende tina serkei na monelongi ya bébé oyo po apesi nga mawana mama pusani abwaki disu na serkei amoni koko anona ndeja atali na photo amoni bébé a 2 ans atali amoni koko anona ndeja atali photo amoni bébé a 2 ans na kolela mama échanger nzambe na ngai bebo yakolaki na kati ya morgue ayeti na mutu ebemba bina kokende boete ngana jamu ngala nalobele pembo ebembe soko zali koko tope oza bebe yebako uzanga ndoki te na vino kobakisa mikolo na umbela na se yango na tuta tolo te yango na sala fiere te na loboko na yango yango nyonso ekoki ae yango nyonso ekoki
komilo yembo naye kokobisa yo mama kolo Yesu kolo yabo moinanga nakumisiyo mama Yesu molingo nanga ya motema olopotanga mosika mama Nzambe ya bofele mobali ya baveuve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobanda koyembela yo kokumisa yo omoi na nga mobimba na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bombo ata papa na nga akokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bombo nayebeli yo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Papa usalinga vraiment pasi na motema nazimaki te kokoma ya boye le 11 février na 9h du matin la salle d'opéra osengi bakotisanga binanga natisambela ponanga tosilisi papa okoki kosala ngai te ayebaki te ezalaki komonana ya suka Ah, papa. Adieu, papa. Adieu, Nati. Adieu, Ikambala. Salayanga, salayanga, samboyo. Salayanga, salayanga, samboyo. Salayanga, salayanga, samboyo.
mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo nala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokwea nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe tata nzambe akomwisa
elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai oyo lobi osali yanga yango motima na ngai na pesi na yo Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letenani titre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya. Voilà donc le matin, Tolali, Boutou Mobimba, Tito Kominatongo, Raïs, bonjour. Un petit témoignage pour la vieille Dadi Dikambala. C'est un homme spécial pour ma vie. Il a joué un très grand rôle dans la vie de Raïs. Il a filmé Béni la journée. La Raïs. Il y a un matin il y a certaines choses que Bino doit éviter. J'ai dit certaines choses, mais certaines choses j'ai eu à me réserver. C'est vrai que dans la team, ils sont ensemble. C'est la toute première personne qui m'a vu au monde, qui m'a vu à Sala Bapomo, à mon anga. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit na tournage. Beaucoup de temps, Raïs Boni. Mais pour la toute première fois, le tournage à mon anga, Raïs Yara. Oulini moi sinangai. Raïs on a succès la photo. Vedadia Ozaro Ipsarayango. C'est un monsieur spécial pour moi. J'ai été à la morgue. Après la morgue, je suis allé me changer. Naïe, la matin, il a plu. J'aimerais tirer l'attention de tout le monde. On m'a dit les interprétations de tous ceux qui disent jour et nuit. Maintenant, Vedadi vient de tout arrêter. Là, il pluie. Comment il a plu. Ils sont aussi chance à reconnaître dans ma famille chrétienne. Dis-nous, ça vous semble la rater et tout. Moi et vous, nous savons tous que
la pluie est synonyme à bénédiction. Vedadi vient de rompre et l'eau union sur eux signalaka du genre que une malédiction ou quoi que ce soit a aussi brisé à nous. Moi je mets ma main à couper. Raïs met sa main à couper. C'est pas synonyme d'être Soginani. Dans le monde artistique, peut-être l'aureté. Il y a de ces gens qui s'envolent plus que moi. Mais Raïs se permet de dire ceci. Je demanderai à Barési Baza ces images vous gardant. La prophétie. Moi je reçois les appels à la prophétesse, à la prophète, à la nani, à peut-être. Nzamba kisanga nzamba kisinga yanga nzambe ayebisanga. Après la pluie vient le beau temps. Après le bon temps, c'est-à-dire les bonheur na bonheur. Vedadi vient de tout briser. On a appelé Sabino. Attends, peut-être 6 mois, 3 mois, 6 ans, et ainsi de suite. On a appelé c'est parce que toi Batou, toi humain, on peut dire quoi que ce soit. Tu dois interpréter les choses de notre manière. Mais Raïs se permet de dire ceci. On appelle ça bac. On va interpréter. On va vouloir peut-être un spécial sur le monde artistique ou sur le plan internet. C'est ça l'internet. Je l'avoue et je le dis. Vedadi vient de tout briser. Tu as plus de 5 ans. Artiste est mort à Koufaté. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas qui que ce soit. Mais seulement je sais assez que la pluie est synonyme, il y a Bouzo Baté. Il est 4 heures pour une toute première fois. Est-ce que l'on a matin à Moutoumon ni à Mouta famille. Mais je me suis permis de le faire le matin à Vedadi. C'est parce que je garde des grands souvenirs de lui. Tu peux citer un souvenir? Comment? Un petit souvenir, il y a Vedadi Ozo revenir tout à l'heure dans moto. Vedadi s'est permis pour une toute première fois. Moi j'ai beaucoup de souvenirs à Vedadi. Je déchemise de Vedadi. C'est vrai dans la homme Takabela en Vedadi. Ils sont ensemble. T'appelles ça en Vedadi qui t'emballa. Vedadi n'a pas fait un bon film à Yapete. À Melangala. À champion dans ma moira. On a un bon côté, on a un côté négatif. On a 22h. On faisait le bar, on a comme un film, c'est quelques tableaux. Je l'ai appelé le mardi, je tourne le jeudi. Je vais tourner par un jeudi, ce n'est pas de problème et tout. Je vais aller mercredi, on a un problème au sérieux. C'est fait 22h. À ce moment-là, l'habillement, qui est-ce qu'on fait de ça? On t'avait dit entouré. Non, mais là, là, Méliti a dit ah, petit là, Mélito, bilingue, pardon. Ce vieux-là était spécial. To bayenga non, bayenga na pulga ke. Non plus c'est vieux, mon caché. To bayenga ngo. To vide pina boya. Bien bwana, addition ya benga addition. Addition s'il vous plaît. Il y a une addition. Salut mon temps. Après ça bi futa. Race futa. Là sur la fouti. Dans la sur futa ka wa ça bi. Ça caché na ngai. J'ai dit tout le j'ai c'est vélobi. Après ça nous fait Asrab. Bon, Dieu merci, j'étais sorti avec l'argent, on a fait ce Vedadi là. Le jeudi. T'as fait la Sabi Rice, on va qui c'est au commis, là c'est oui. Oui, on a continué à venir, on a dit, c'est bon, on a. Faut l'aider à y aller. A benga la pourquoi Raïs limbisanga talata j'ai des problèmes moi na été surtout ça na CV non tourner le sous lobby ça dit OK lobby non ça là akanga chombo tipoko yana kutia tuna darling na kutia na CV ça va ça reste un million là limbisa a serrer dans ses bras Boula Mounioso na ma beignoso on a mis de côté c'était un monsieur spécial la joie c'était lui. Comprends? On a succès. C'est parmi les grands. On a succès. Je suis fier de lui, trop fier de lui. Moi, je m'appelle Dadi Kitambala. Je porte le nom Dadi Kitambala. Je l'avoue. Je porte le nom Dadi Kitambala.
à Vinanga. Tous les jours, j'interpréterai ceci. C'est fini. Au Vanda. Votre artiste est comédien à Vanda. Tout le monde est pour nga Raïs n'a prophété, n'a moutouté. La plus synonyme, il y a bénédiction. Je viens de très loin. Je connais le message. Nga Raïs dans le message, je connais. Merci beaucoup, Raïs. Moi aussi. C'est terminé. Merci. Trop de combattants. Beaucoup de combattants. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Raïs. Beaucoup de courage. Là, en train de pleurer, il est 5h moins 10 minutes. Il était un homme spécial. Et puis, la preuve qu'il a été un homme spécial, il vient de mettre point. Dadi Kitambal, c'est un homme de joie. Mouta Bilengi, Mouta Nzambe, à l'eau pour la génération. Soroye, tu fais bien ton travail, il t'accepte. Ataïe Bioté, il t'accepte. Il plaît. Il plaît. On a un prophète. Mboulé Beta. On a Mboulé Beta. Donc on a remis tout là-bas. Merci beaucoup, Raïs. Voilà. Nous poursuivons toujours des corps. Voilà. Il est 4h, je crois, 5h moins. Presque 5h. Donc, totalité, biso nyoso tozalaki awa. Donc, bon, on a mboulé bandi, nandenge sile le biso tozalaka awa. Quelles sont tes impressions? On a mboulé beti mukolo. Il y a Liwa Yaya sorti encore. Ouais, déjà j'ai dit gloire à Dieu. Je bénis mon Dieu. Non, continuons. Nzamba Malam. Dieu ne cesse jamais et on l'accepte biso kalini biso. Dans la signe et le ballon papa n'a Raïs. D'accord. Ils ont synonyme à point. Synonyme de bénédiction. Ah oui. Hein? Ah oui, donc. Synonyme de bénédiction. À Ocha point. Dans l'angla, à 4 heures, il est presque 5h moins. On a là la macasse. Tout ça, ah. Venez là, point. Tourne à Bamou. Voilà. Donc, comme je disais, la commission Zambé, parce que Monsieur toi batu auto to croire en existence en Zambie, on dit gloire à Dieu. On est là et on dit merci na ba fan na biso nyonso. Merci na ba ndeko na biso ya musala donc ba comédien nyonso au bazar toujours ensemble na biso toujours continuer ko sala ndeto lobaki c'est-à-dire to lobaki to lela dadi tinasuka. Voilà un peu de ma voix là to lela yaya. Tout ça na stade de Marty les bêtis et Sili Tobina Kaka. Donc, manière de biso asuka ya l'accès d'adi ketolinga ki ya solo ya ngolo. Nous les bêta 4h na koka kolala parce que tongo déjà iniki nezilanga pona cours. Mais nabi il y a des importants pour le kabilo kwa nanos. On dit bravo l'artiste. Voilà. Il y a des à Kolimo Kati aussi longtemps ma décor, ma belé, ma Yves, ma Raïs, tout Ozala, yango éprouvé existence Yaya Dadi. Voilà, après la pluie vient le beau temps. Ouais. Espérons que Yaya Dadi ndenge azalaki mutumala mote mapembe ndenge mbula enoki lelo. Donc beau temps et yé après lui Yaya Dadi, il faut espérer bon en quelque sorte. Moi j'en fais partie des rares personnes au Balubake. Au Balinga plutôt qu'on décide na place en Zambie. Je sais que la mort, ils ont fait mon coup naturel. Et Zom Takoufi, on a croyant à Kindokité. Je crois que Nzambe n'a permettre. Il y a des Kokoufane, il a permis à ce que l'artiste a assisté. Et je ne dis pas qu'il y a des Koufi Boemou, les Betty, et le Moliba, Liwa et Sali Sobanini. Non. Je n'ai pas décidé, je n'ai pas le droit de décider la place en Zambie. Par rapport à Adage Carnet, après la pluie vient le beau temps. Moi je ne vis pas par rapport à Adage. Okay. Je vis par rapport à penser en Zambie. Dans Zambie, il y a Salaran de Lenga Lengi. Je ne vis pas parce que vous les bêtes, le croyez de Koufaki et le Moli Balewa. Ou on est en calcul en Zambie. Je peux dire ça et l'autre nous sommes tous en Zambie. Or, j'ai ma manière de voir les choses, dans la philosophie, dans la makamwa nzambe. Ya omoni, moso maye le silinga na lingara oliena loba na yemba to no kumisa na ngai. Mais on a yebi
mbula nde ebeti boye elakisi ke nzambe aza ensemble na biso nzambe aza ensemble na biso taka mbula ebeti mais beti na manière moko ekopanza bato te bazonga bandako ebeti na manière moko te ekobebisa déranger corps bainstrument banini nous on est là sous la pluie on est là tolela yaya tolela papa mpo na nga aza papa parce que nga nayebi ya dadi place awuti te mais ya dadi ayebi place nga na wuti epuis place naza epuis na carrière artistique mais tellement aza na avance makasi koleka nga ayebi na nde nakosuka oyo eza motuya ya dadi nakobomba eza baconseil ya banda opesa en dehors un peu de mavwanga parce que azalaki motuya ya mwa ambiance nabombaka ke respect na bakolutu respect na bayaya respect na baleki ayebisanga décor soki orespecte biso bayaya il y aura un moment bino mpe bokoma bayaya baleki mpe basala nini borespecte bino donc c'est réciproque ya banda olinga kuna loba respect ezalaka réciproque te mais il faut ezalaka mpe permanent c'est-à-dire respect faut ezalaka à tout moment ezalaka te kaka parce que tu me respectes je te respecte non so moto arespecte yo te ezo engagé kaka ye mais yo oza na intérêt ya devoir ye respect. Je continue à dire bravo l'artiste. Merci. Merci beaucoup, d'accord. C'est à moi de vous dire merci. Okay. Merci. Tous ensemble. Je me présente. Je suis Décor Ilonga, l'élève du maître Faustin. Check. Kwiti ya misiki yetu beta chikata maboko tokete na lotoko maboko toke biloko nganda atabona bimisolo la diamba na mela ngoka bongo wabitoma wabitoma atabona bileke na ngasana na ngoka bongo. Pardon, Bengalanga Mokoso. Bengalanga Mokoso. Aya Kotek. Bengalanga Mokoso. Misho Kakani, Sia, Nalela Quit. Misho Lela Nini, Nalela Diambe. So you pay again. Bon pèse. Si je paye tout ma quoi 300 fois, bon pèse. Maman pour la mola phénomène ici. Baya qui n'anda. Tomeli meli bakuit. Tomeli sauce tomate. Toya comme la tenne. Agane jabana Congo. Eba noa. Okanyangwa. Toba de la mutayamba. Baya qui n'anda. Tomeli meli bakuit. Tomeli sauce tomate. Toya comme la tenne. Tu te continues à tout. À non. Mon conseil. Teka na nenge na yo mishomela na nenge na ye pona beba mutwe. Mishome sana na musho. Mishome sana na bakwiti. Sia ausi mokanwa komelisanga. Sana nga nyoso lini na tolo nanga. Misho dodo. Tala si ma police aso. Ma bon pour la mola phénomène de son. Babi le loto ya kolela. O sale mission, o se ki ya mote. Ya mote. Sola sangwezali, esangwezato esate. Biso no mola mama para mama esangwezato esate. Pona mona esangwezali tamu tuane pembe. Ata bose relation siko. Ata no bomsite. Très bien. Banduma Chetamo maya pasamo mbabisi Toseka na beta na isobe na bombi no isobe na be na bino papa oko pomo mona papa oko mona famille so beta mabo pro papa oko na papa oko
semaine ya Fachi pembe na pointe. Baoka papa Alexandre Somusa. Bonsoir na Nzambe toyaki kolala te oyo alalizwa molimo na ye. Nzambe na Biblia toyaki kolala te oyo alali Nzambe sala nini? Na uzangisi na Biblia toyaki kolala te oyo alali Nzambe sala nini? Merci na tolanda programme ya obstacle. Oyo nyoso ayebike azana nyongo ya mowei oyo alali wana Eveline aya kotika ngo epana ngana. Me oyo ayebike mowei ya defa kiye eloko aya kusenga ngate azile sika ba devisa na iki. Nzambe boma papa na ngai. Nzambe boma mama na ngai. Nzambe boma mosi na ngana bana babenga ngana français orfèvre na. Nzambe papa tala yo sali mokili différent. O sali bato mabandi epai. Weko sala bato mitumi nene epai. Nzambe bato mabandi bauta wapi. Ni bandi na français c'est le terrain non construit par la manque de sécurité basili bakima. Nzambe weko sala bato mitumi nene babengi bango na lingala bakisimbi na. Bamindele bako valoriser bato mitumi nene babengi bango narubana. Zambe papa bato mitumi nene bauta wapi. Muta mutumu nene babege na lingala kisimbi. Muta mutumu nene soki apeti yo mutu bonde koto mama ye mona. Bamindele bako valoriser bato mitumi nene babegi bango na français ba Ismaël. Zambe papa Bible zo yebisa biso to mikitsa lokola taiba sa fali nzamba kotombola biso lokola village bato témoin de Jéhovah. Amen. Ya tine ye awa. Koko na biso akufi na age ya 90 ans. Na age nini? Koko akufi na age ya 90 ans. Tubandiko mitungisa Nzambe. Koko akufi na age ya 90 ans. Atana ba 76 ans. Pona nini tukangaka ye photo te. Luka photo uchele bembe ya Koko. Photo ezomona na tena. Tukako mona photo ya Koko pa kamaradi na ye tango azalaki nano na 2 ans. Imaginez-vous. Mutu akufi na age ya 90 ans tomoni photo na ye ya 2 ans. Tulubi boli kambo ezalte. Tuzi photo tutie na katafar ki bébé à 2 ans. Bien pampers. Tuzi koko ya 92 ans na serkeye. Wo! Bande o mama mo ya mungala zalaka na feli na biso mama ona kombo na yebo kunzampela libo do isuka ba mango eteko pao. Mama wana bilela lela. Tango akoti na feni amoni batu batondi. Sa amona photo, sa amona bemba bandi kolela. Apusani. Tango aboki kisu lisu na katafari. Amoni photo a bébé à 2 ans. Photo a bébé pesi ye mawa. Mama bandi kolela. Nzambe na ngai. Nani abomi bébé? Angelo abato Nzambe o bébé alati pampex na ye. Nani abomi bébé? Bébé afinga kamoto te. Nani abomi bébé? Kolela mama mawe matar bite. Na kwa kulika boite. Na kende tina serkei. Na monelongi ya bébé oyo po. Apesi nga mawana. Mama pusani. Abwaki disu na serkei. Amoni koko a 92 ans. Atali na photo amoni bébé à 2 ans. Atali amoni koko a 92 ans. Atali photo amoni bébé à 2 ans na kolela mama échanger. Nzambe na ngai. Bebo ya kolaki na kati ya morgue. Bebo ya kolaki na morgue. Ayeti na muto bemba lobina ko kende boete ngana za mongala na lobele bembo. Bembe soko zali koko. Tope za bebe yeba ko uzanga ndoki te na vino. Merci beaucoup. Papa bona papa oko. Abaksa. Encore triste. Que j'ajoute na Soza okenda bia bubeta maboro pour la formation les rois du rire après ça biso koye azali roi biso toza ba prince du rire na. Mais faut appeler son âme et son paix merveilleux. Merci beaucoup. Alors batata ba mama bandeko nzamba bandaka kolaka biso un jour nakoboma mukili oyo na biso peto yeba kaka un jour nzamba kusala nini akoboma mukili na tellement ba prière na biso lekitro nzamba tana lui bon na meka nanu koboma mukili
botala ndenge mukolango ekozala na nzamba abomi mokili bato nyonso bakufa basekwi na biso toza vivant toke juste ti liboso ya nzambe na nzambe azwi porte ya lola akangi azwi porte ya lifelo afongola alobi bon ndenge nameki koboma mokili boye tozomekisa bato lifelo lola tokomekisa si nsima na atali alobi bon abandi kotala na masi ya bato atali apendi kaka motu moko boye azalaki wana liboso ta atala boye américain na mwana ya États-Unis azwi na kati ya lifelo wo américain kunyateza unyataka lifelo boye abandi kokanga oh my god please you 1 you 2 you 3 you 4 you 6 you 7 we zamba rubia tala américain ndenga kokili felote allez bimana apendi deuxième mutu atala boye un français na kata lifelo ta français 2 minutes na lifelo bandi konela oh Seigneur je ne saurais pas vivre ici fais-moi sortir de là na l'état nzamba zozwa français abimisa ye libanda ayoka na sima bazoyemba vanda nayo umela seko na seko wana nzamba pe mukongome azuyoka charme abalola miso bwatala mutu bazoyembela alati viclair taille basse fermé bien parfait nzamba lubi oyo nani na nzamba pendi kaka mutu wana tombola atala boye congolais atala boye nani nzamba lubi bon lokolo za congolais yo mutu komeka lifelo mutu yasuka na nzamba zwi congolais abwaki ye na lifelo ta eloko kabusaki nzambe congolais kiti pena na lifelo ta abandi kubaka congolais abandi kutambula na lifelo abandi kutambula première eloko ekamusaki nzambe congolais atali deuxième eloko congolais bimisi android na poche akomi kukanga bafoto selfie na kati ya lifelo sana nzambe abengi alubi yo na kati ya lifelo zokanga foto selfie abia nzambe yako tutozwa lisusu moko nzambe atali alobi eloko nini etindi yo na kati ya lifelo okanga bafoto mpe osiporte modo ya lifelo na abaruki atuni nzambe ozwi nga na pei nini bino moko buluba nzambe azwaki nga na pei nini alobi nzambe na yo ozwi nga na kongo te moto ezopela na Congo eleki na ona kutia wana lifelo na préféré kutu na tikala na awa merci na Kamshamen mama pona bana phénomène so mama ko te la pose de formation mama pona leader max papa ata abito kelela Evelino azoya baba musicien ba comédien ba japonais na cause tanga to kufeli comédien mais to yesu so poni Evelino azokota partout yango odiama quit a compliqué omona mobali akoti na ngana ameli pedia mane etini aiba quit tinga chikate rele agane pe compliqué mabo pour la mission wabinzamo mame sodia mango salili sibaya bakwite navi poni ni susu agene ebima ekoti sana mama ni chose ododwe naka réponse ni chose ododwe alela bakwite surtout bachele oya 1000 fois mabobo abasa 1000 fois wa siko tobenga mesi na biso ya moamke mesi atanga omata bomoneka mabobo a mesi quand même zoe albika boka kobima déjà lomo ngabwaki selo abona emisho boyo babwaki merci bonsoir comment il s'appelle je vais bien Sabisu comment Sabisu
À qui sont s'il vous plaît, Martina? Ma bonne pour le bacromo. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je présente mes condoléances na presse congolaise Mobimba, paix à son âme, na maman Nabiso Evelyne, ainsi que na famille naïe biologique. Étant comédien humoriste, Toye, pour présenter Papa Nabiso la Diesobé, pour hasard absent na pays. Bandero Nangai na cosité, c'est les mensonges. Dans le Bible, na cosité, c'est les. Avant de commencer, je m'irai naïe manze momoko ya Papa Wemba, paix à son âme encore. Papa Wemba va kenda iba manzemo. Menzemo wana ngana kumavango pona batu mususu. Boyo kango. Douleur ya machette na préféré na lela na Molière. Papa kangelanga kuluna oyo oh kuluna za mordant. Soka papio, osala hémorragie ya makila, natikali na cicatrice. Kuluna, soki na butu alimbisi yo, ezali nde, Jésus moto a sauvé yo. Kanda ya bayankyo, bata bamonaka yango eza biso banyamara, botikanga na lelanga, bapapinga. Maman Kambalo Bakananga, mais si tu vas poser ma boutou et Zalima oui, je les confirme, les colonels sont dangereux. Chombo na somba na pas lié, Baboto Liango, Nayanke Zulu. Amoni Zate, l'église Zate, Amoni Aifone, Abatoli Aifone, Mama Maboti, Namata Mona na Kuluna, Kasonga Bimima Pasi mawe ya Zulu chombo zwi mbongo nanga porte monnaie eza yanga ya Zulu Solo là les solo Tobete la papa la dit sauver ma bogo pour sa formation et conquis merci tout le monde est lobby hein lobby la mission concrète. Nani? Discotax. Merci. Chef la mission à groupe Ebe Cook. Abel Salam Moussous. Tolek. Bande robotu nangani. Na mati dese seti mutazobula receveur muluba ya kana. Yazobula ne antuluba. Polo bakaka zando bokasa kabamba tatwakani porche zando abukasa kabamba zando abukasa kabamba kabamba zando abukasa abukasa kabamba zando abukasa bukasa kabamba zando abukasa Polo bakaka mokali yasuka mutumoko mukadi yansuka mutumoko mukadi yansuka wani umrama be bwanga baksuka la kabamba mamgashi yasuka kende tumuna mukadi yasuka yasuka Bande robotu nanga nini yasika ko musweni papa kam shange na zawa na mama chati bala liboso na mona papa kasonga kangi yibi ekende les prisons échangées yoka papa kasongo okosa la prison sele loko yibi yoka mi yibi ngai fasha boloko oyibi nini mukonji na yibi ampoule combien les ampoules moko bakatele une année de prison. Et là, on ici un pour le moment. Moussou Sazoya, mon continent est des biscuits. Panja biscuits, combien de biscuits à la gaz? 30 biscuits à l'intérieur. Bakatelier 30 ans de prison. Moi, comme malheureusement, il y a paquet à spaghetti. Mais nous, on va venir à la paquet à spaghetti. Il y a des tiges à la carte. Bakatelier 100 tiges. Bakatelier 100 ans de prison. Total à la Moïba Sougaï Mora Mébimisi. Mon continent est là, Moïba. Nina bandela wiba saka moye na bandela uoyibini mukonzi na ibisaka loso mukoni na ibisaka loso ya 50 kilo saka loso ya 50 kilo
batangela kayete bakontele bo 1 million ayekosala 1 million de prison ye ata akufi akena nyongo l'État famille naye kolanda ekosalela ye bandeko na ngai bala liboso. Merci. Wana ete lisolo mobe, beta lisola moto ayibaki moto. Wayibe moto. Wana ebe on a battu bayebi moto ba bébé merci beta. Bébé merci. En tout cas, bandeko na ngai nazoba mango solo ya lukutati. Nakiota la sango. Nenda kwa sango e. Yo kwa sango. Oh, mbula eli koloto ni. Bata la sango akangi. Mwana bwangai. Baera yoni ni omere. Nathalie, soko na lobina lo bana sango, baera nga kene eko sopanga. Nabi papa baya na ji. Natala sango akangi. Boera eji bwai, boera nga ipete mbobwanga. Sango melaka te mote. Ayemba kate. Ayembe. Natala sango abandi. Yo termina yo na Oshani na yero kote Bapesa yo Yuma na yo kaka Mumbenga na yo kaka Ça bouge, ça bouge dans les dos Ça bouge dans les fesses Oko matanga Ça va continuer à rater Continue à rater. Bata la sangwa bandi. Bazoloba azani lokuti. Elo kwaza nanga bino boye bite sekere ya mutima. Na boye bisa motote. Yazane lokwa bolingo. Kombone. Chief nanga misho pardon 30 secondes kaka. Bande ko na matanga balube yindi. Toto la batu baye beta muluba chike kolo mususu beta muluba chike kolo mususu na minichi wana ombui ofwamba otishekeje okufi yebisana na ko makango nesika bazobo mabaluba baye pa onga dito na mawezo kei baye pa mama fachi okufi mutema papa kam Schengen baye pa papa moko mbata papa ganga na jamu ngala libinja mama jamu kabashoko wako bomanga ipo ne matanga baruba yolele pocha wala bokadeleke isuka baba ngori bodo basundela ka papa te baye pa papa mususu mbata wo papa na benena songa mbata ganga Vani bimal usu manga sata le dedere meso na jambu yombe boni boyoko deko ya rombo papa na lokola sala ke nemi tatu tala masheba yeyo bande ko maseba kolela be bala liboso bana na botama namona muluba wanga ni ekolo mais tonalité bomi amekine ko wanga na la tonalité la trahi va tu ne sais koloni tatu wagangi na jamu muluba to na jamu muluba to nani muluba tunata tunata batomba la tatu te tomboliena boma ye place na mona le liwa Eje loko musu tata bali ko gang na mukene nga makoto aba bali bali ya bele uya la chimle mpui kala chimanga ye chimanga kama yi isa ko bema ngati manga papa po manga yi ngai ko bana ngati mba chipasa ya njusa ya jamu luba to maboko popo pona papa la die sobe honorable president merci ça va bana famille sobe mabete le wadi liba boko tutaforma merci ma programme de jeu pour que ce matin ya Dani merci ma bonne le pour le roi du pour la bisogna sur la bino moko kana zina pas fait OK Joey to tiki na français et d'habitude au lobani merci to mettez dans mon suma Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien?
Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise. Parce que bis qu'on a bêtise, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mtoro talanga yo linga Barizi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise ya kafu, ya kafu, ya kafu. Barizi Baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana. Au moins na notification mon raison mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman Zéro Bêtise de télévision moi on a bino. Bah maman penanga na moi on a bino alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman bah maman moi on a bino yo Barizi Baza. Confiance sur vous un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Barizi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise de TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un mba on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle à Rabno, salle à Kitoko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais monsieur, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe le mot qu'on a bim c'est en 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman o bena bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi. Barizi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezal ngonga au fini on a notification émission nyonso e bando kota ba gago ba théâtre tout e bando kota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pour nous aider, pour nous ressonger. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango
na ba orphelin na ba na bitike na ba parents comme déjà na ba âge avancé peut-être batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to bando kabana bango yo muto kozala toucher bando la biso vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo déficit nzambe bomengona oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les camarades Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas la biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et long la cabatache. Sopiling kozana tema ko ya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un doto. Donc ce que vous a intéressé, au continuer de ce message na WhatsApp. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.